eza ilukamba tabi lukamba zaki ya Kabila ngap na lobia ngote ndeko na naza ko pesa ba frère bande ko na biso ya limité baloba ini Kabila wane aye matika ki biloki matakite Felix Congolais ya bomimbuka mais ça bato FC so azaki na bango na libala pendant 2 ans azanse le roi bazaki na vision moko mais ba ko tamona vision moko te ba décevoir rien yango mabuki libala wana Kabila zalaki Congolais te alobi azaki na 15 personnes te Felix aye Congolais mais azu 15 personnes au Kabila zali na bango o Kabila biba ila ki ete puis suma bila zana Kabila te ndoso zana nsamba zali na Kabila te oya sala soki na okuna oya komi ministre soki ya Gilles Paluku azana Kabila te bayamboli te bayamboli masumba boyi na bango otika merci o bakangi ya Andimi o bakangi azana makala wili bakonga kimi na mbonga bana classe soit disant azana Kabila te mayele nyo sacré na tango ya Kabila oya zaki soit disant congolais te mais to bande omona moi prince Timboli libulu ba iba bambi maintenant tango Felix Congolais prince Timboli libulu le baba bamba ko mpoka mabanga banda lungula ilukamba pe ba bénéficier nani banda lungula jani mabunda pe ba bénéficier nani et que la tubabosa na Felix a géré maboko yemoko aïe du gouvernement ko ça sali 9 mois ça gouvernement na bande gérer yé elle va ko kanga conseil des ministres tikala ka yemo mtabande gérer elle ya bande ko gérer na 9 mois pe ba bénéficier nani Mboka bita bombi batazo bomba Mboka azo kanga kandi Kabila bande sala ko kolongo na Kabila ko kanga ya kala na leza différent oui na compte rendre azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolabie mapapu masope mafuta tokokesikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Kabila déjà fanisaka bango na dialogue ayukanaka moi je crois que ça nango important parce que ba congolais balinga ils ont dit que mokonzi azali en place asala eloko Ndeko Felix asala eloko c'est lui qui est le président tout ça va retomber sur lui ça va retomber sur lui ou ceux qui a quitté a démissionné Kabila saka 18 ans to ganga wa Mboka za gérer mabeba to ba ko lete ba ko futa ta démissionnaka Ndeko na ngai to longona Kabila ezala ki situation o Verite kité alobi to longona Kabila pona ni kasi Kabila boma la population linga ki isusu population linga Kabila te pona ni kwa sala ki mabe to ko za Ndeko Felix sika bise za sala ni malamu mais depuis pe akoti aza ko sala mabe bana bano ba ko tango fele ba Ndeko na ngai wani zala ki continuité de l'état Ndeko na ngai après ça kama place ko beta maboko beti maboko place ko condamné bandeko bandeko balobi ke Ndeko Felix banda akoti asali le côté parce que wani zaki gouvernement ya Kabila Felix abandi sikoyo c'est pour dire que gratuité sur les montées ya Felix te eza ilukamba tabi lukamba zaki ya Kabila ngap na lobia ngote ndeko na naza ko pesa ba frère bandeko na biso ya limité baloba ini Kabila wane aye matika ki biloki matakite Felix Congolais ya bomimbuka nazo pselo na tango ya Kabila oya zaki soit disant congolais te mais to bande omona moi prince Timboli libulu ba iba bambi maintenant tango Felix Congolais prince Timboli libulu le baba bamba ko mpoka mabanga nzela elengesa ya bisanga na bisanga nzela elengesa ya pesa ko na ngai tozu wileri awa tala ndengo je salima na wileri embouteillage banzela mabele oyebi ko tozu pa na ngala kitambo koloba ko tete mais ndeko dani banzela batiki banzela te lelo ba voie secondaire ezate mwana Mboka Felix Tshisekedi ayeko kutango bongo azako bunda na budget à combien na poche na budget à moins de 5 milliards de dollars américains et sengeli ba futa ba institution tozana na combien d'argent ba fonctionnaire ya l'état ko bunda ya malamu ya Felix ezani quand ça va voyage Maza président Union africaine de Felix aye peut pas bénéficier nani Felix aye atikaki yebi ya mais ezalaki 100 francs et Mathieu comme 300 les autres personnes les marques Kabila congolais te Kabila congolais te aye
akutaki soso na combien Felix Congolais hier comme si soso na combien Kabila Congolais te kila Thompson ezalaki combien Felix Congolais hier comme si kila Thompson combien nyonso Kabila Congolais te abo akanga zando te Felix akangi bato zando bakibazo kusufri bakobongo Ndeko na bandaki kobongisa mbio molimo malamu te botali projet mona mboka Johnson ngobila te bakobongisa zango bazopesa bino marché eza moderne oyo eza lokola bamarché bomonaka libanda bon via libanda te ndeko na ngai souci ya biso nini ondimaka pepe na asouffri mpo keno otie merci peuple azosouffrir ndeko na ngai namoni te ava bongisa zando mpo na nini asalaki zando mosusu ya kitoko atindi bato kuna abongisi nano wana otindi pepe nao na souffrance Kabila Congolais te Felix ayebi ke courant ezalaka te mais Felix aye courant ezalaka te Kabila Congolais te Felix Congolais ayebi ke mai ezalaka te Felix aye mai ezalaka te ozo comprendre Kabila Congolais te areconnaître barwandais baza bandeko bacamarade na biso te baza bandeko te Felix Congolais aye areconnaître bango mokonzi ya mboka zela mokonzi ya mboka alobaki mona Lubumbashi zela aloba mona katanga mona mboka dani alobi ye aza na volonté ya kopesa population ya lingi mais eza bato ya FC so azalaki na bango na libala pendant 2 ans akanisi lokwa bazalaki na vision moko mais bakotambola na vision moko te badecevoir ye yango babuki libala wana Kabila azalaki Congolais te alobi azalaki na 15 personnes te Felix aye Congolais mais azwi 15 personnes oyo Kabila azali na bango oyo Kabila bi bayebaki ete pisu mabila azali na Kabila te mboso aza na nsambe azali na Kabila te oyo asala soki na okuna oyo akomi ministre soki ya Gilles Paluku azali na Kabila te bayamboli te bayamboli masumba boyi na bango otika merci oyo bakangi aza na makala oyo bakangi aza na makala wili bakonga timi na mbonga bana classe soit disant azali na Kabila te mayele union sacrée ke comportement ka bazali na régime wana te yango fatia koboya ndeko na ngai Kongo ebandaki kobonga te ezalaki Kabila Kongo mpe eza kobonga te eza Felix na Kabila na Felix eza ndenge moko tokimi mbula tokobata mibale c'est pour te dire que non on va sur comme faut Kabila Felix aille de comme souci la biso ezalaki Felix abongisa mais mutaza kotangisa biso komba Kabila lelo eza Felix soki lelo tozotanga komba Kabila eza Felix soki Felix abongisaki mboko mais Kabila alinga aloba masuke faut Felix il faut me tourner la question pourquoi bato bazotanga mboka baboma na plus de 30 ans abongisango na 2 ans zape moto te Felix fala tourner la question pourquoi bato bazotanga nga komba Kabila nini eza kosala ke batanga komba Kabila faut nga na pesa réponse eza parce que ya zo gérer na malamu te ya sali nano peuple azelaki te peuple azelaka mona changement Felix ayebi yango asimba social ya peuple balobi makambo ya égal égal eza wana ezali na génération mais anda Felix aye opérateur économique nini oya apesi ba génération pour biloko ekita yozo apprécier mosala égal en Ndeko ça ndeko na ngai na concurrence déloyale wana ko kase bana mboko baza ba mike fallait sikoyo Felix aluka bato opérateur économique ayebisa bango nga nazopesa bino bagénération bokita biloko kasi ilunga mtabloka mais nini Felix ilunga mtabloka banda iluka babloke bagouvernement na bino obenga banani warriors banda bakoti basali combien de jours baka na ye mois te mois mpona nini te baloki baopérateur économique te basala réunion bayebisa bango na biso topesa bino bagénération bokita banda baye réunion ezaka ya makambo mosusu mpona libumu te otala bainformation ndeko natala information ntango ministre ya économie ayambi baopérateur économique kosenga billet avion kita kosenga makambo ebele kita eza procédure ndeko nanga soki alobi na bango eloko nga nazelaka oyo nyonso akoya na tobenga yango bacontener ya biloko aolia ekofuta douane te kota gratuit esani mbongo mpe tofutaka na biso baimpo tomona yango te kenda libumu na bango ti mpe babénéficie na eloko te banda alongola elukamba mpe babénéficie nani banda alongola jani mabunda mpe babénéficie nani ebiki bato babosana te Félix agéré maboko ye moko ayeka gouvernement ekoti asali 9 mois sa gouvernement na bandi ogéré ye eri baye kokanga conseil des ministres etikalaki awa ye mo moto bandi ogéré eri ya bandi ekogéré na 9 mois mpe babénéficie nani totika kokosa mboka ndeko Félix ayebi nini ke ofalasala mpo mboka ebonga soki aza kosala yango te ye moko soki kongo eza kobonga te eza Félix nde tolobaki Kabila toza mpe courage ya koloba keno Félix abongisa mboka ayebi nini ke fasala mpo mpe pase pena likambo ya Goma tozonga likambo ya Goma lelo likambo ya Goma soki il faut kosanctionner parce que lelo l'état régime en place aza responsable il faut kolukana na kati otende kolanga il faut kolukana koyeba soit disant balobi ke député wana ya Goma kotaki question wana avec débat wana makambo ya Goma nyongo mofo ya likolo ya $10,000 mais toyei kosala combien $10,000 ba ministre bakingo na 8
fait des fonctionnements dans le point de déplacement, ils ont combien. Mais quand les bébés, on va dépenser. Là, 10 000 $, l'État n'a pas l'État mobilier, la Kabila. Mais Kabila, c'est l'État mobilier, Felix Azali. Ce qui est solo, qui est solo avec le débat, et le mot, ça y est. À mon avis, moi, ça t'enlève à dossier. Continuité. Continuité de l'État. Moi, ça t'enlève à dossier. Ministre ou pas, Yaki. À mon avis, on a dit qu'il t'es à Zongi. Oh, recherche. Il y a Kazaki Kala. Il y a des questions. Il y a des Zongi. Il y a fallu sa mission. Il y a fallu parce que Hazard là-bas. Hazard parti. Le peuple d'abord. Hazard parti Nini. Il y a le peuple d'abord. Qu'on a le peuple été. Aïe, le peuple est. Et c'est qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner. D'abord, il faut sanctionner le ministre. La recherche. La recherche, c'est le fait. Sanctionner les génités à Makamotani, à Mboka. Il faut qu'on nous là. Est-ce que Mosso, Hazard à la base, peut être ensemble? Pourquoi on fait qui décide? Mais moi, Mboka, aux hommes, on pense à Rwanda. Et donc, on y et qu'on retarder le traitement de dossier. Tout ça, papa, ça m'a raisonné d'abord. Parce que moto a posé question dans les Cambo. L'État n'a pas kaka, l'État n'a pas kaka. À ça, la contre le baramoté à ma baie, l'État n'a pas gagné. Qu'est-ce qu'on a dit, ma boule de travail pour la Kabila? Moi, je ne vais pas travailler pour la Felix alors. Toi, le baquet, le Kamba, qu'on travaille pour la Kabila. Ça ne va pas travailler pour la Felix. On ne va pas travailler pour la Mboka. On travaille pour la Mboka. Ça va travailler pour la Mboka. Pas de famille la Carcasse. Question en novembre 2020. Le 3 novembre 2020. Ça m'a zalakate. Ça m'a zalakate. Kabila qui n'est pas ni. Pas de ça m'a bête. Ma bête Kabila. Tolinga Félix pas la solution. Ça y est la solution. Kabila ma bête Félix problème. Kabila congolais Félix congolais bazobuma. Azobuma Mboka. Kabila bomi bazobuma Mboka. Azokanga kandi Kabila bandosana. Mais pour quand il y a Kala, il y a différents. Violation des droits de l'homme, il y a Kala, c'est rien, Kabila, il y a pas photo, il n'y a pas match. Il n'y a pas photo. Et Ndeko aux hommes, on pas dit ça. Dans l'objet que violation est exaltée. Parce que le bureau conjoint des Nations Unies à droits de l'homme, a repéré ça va millions d'ailleurs. Covid, genre Covid. Covid. Covid Felix akende na goma tena bon. Akende aucho kena ninte na lola bate. Qui ça na tatanga les a touché ndenge monté na Covid. Tala bulletin à Covid. Au moins il chasse ça liboso. Les a qui épicentre à Covid. Bataille de pèse. Les a qui épicentre à Covid. Aucho sala marche ate. Basali wapi? Aucho sala meeting na bango ate. Wapi? Amona kite. Ba panzaki meeting ba na 7e rue. Yamona kite. 7e rue ya Giba wa il de pèse ba panzaki. Chef no ndeko na ngai. Secrétaire général de pèse aucho tambola. Ozo bossa na boyo po mpatisa. Ozo bossa na civit. Kambele pas même atayi nani obosani atamboli yapi auto sala marche auto sala ba ami meeting ya baona ba lemba de OK namoni amoni sikomoni sika wana covid ezakite ndeko na ngato tika kosa ba imbo ceci na biso za Mboka bonga asengi na Ndeko Felix kana pesa ke ba solution ayibi ni pe baza kozela pe ba kozela kuona mayelonga poso ceci ko kanda ko tuna ngakuweza la kawa mai za la kawa pe ba ngi maye bonga kuwe bonga pe ba ngi ale ya bien Felix ayibi atika ne ko sala biloko atika ko voyager atika ko na ba de Kabila abong chaka Mboka so bong Mboka pepa ko telai neti ngai so bong Mboka na ko yemele na kumila na kumisa yi be tanki za ko bong chana Mboka te na ko yemele ite pa Mboka sama be Moko tout makasi oza moto inyo sako ko tout est makasi na yibite obenga oni oza moto FCC pardon ko tout est makasi Kabila na Felix était galé et le Mboka c'est différent te ya solo différent c'est exact. Si on dit que la différence, en 2006, il y a Kabila 2007, jusqu'au pendant Félix comme 2018, le monde a passé des années. Des années, Kabila des années Félix. Pas mon dimension. Voilà, moi je suis Dani, tu as souka conseil na yo na bana poto na bato ba kolanda. On a changer ta gouvernance. Conseil n'a pas ma cause, pas na poto de ma cause. Félix a travaillé bien. Aibi ni no pe palingi. Aibi ba passer au Simba pour pas mettre les maboko. Aibi que je peux à gagner confiance de pas faire face à la nuit. Akipene kaneti na kisha Simba kuwana mai. So sisi na kulia na damas. Na kuwana mai na kulia. Ni kama opérateur économique. Yongana bana poto atamsana biloko ko tagati bo futa bante. Batu ba oya ko Mboka bonga. Atika ne ko lukabato mtayibaki. Oluka mtu ayiba na kala batu ba yiba lelo. Na mitu ni qu'est-ce que état de droit na Congo ezalaka to ezali to koya.
ezali bako sakana te ezali moi mboka dani otie maboko na kesi ya leta oke makala motako bandeko bauti olanda toyi makambo ya covid ti lelo pose wana mais IGF aza na makambo na bango baza na makambo na bango baza na liste ya IGF wani bande osala mosala pepe abénéficie nani pepe nga tunaka pepe abénéficie nani eloko nini IGF ayiba oyo akanga ya bato pepe yebaki vérité te koyeba vérité eza problème so nayebi vérité keno yo moto oyibanga ozongisika mbongo te importance ni yo moto oyibi nange ozongisika na mbongo te importance mwana moka dani ezalaki mpenza esengo koya nazaka na besoin teke moto ayebisanga kaka ye moto asalanga mabe nazongiselanga eloko nanga oyo azwaki. Alors merci beaucoup mwana mboka ezalaki mpenza esengo makasi koyamba yo kosala nao masolo ya mboka tobandi eza mbala ya suka te kandi bandi okanga biso mpo bakabila kandi bakanga biso mpo Felix so elobi ka vérité ko moyini nzambe. Merci beaucoup tokomi na suka. Merci na bino nyonso bozwi li bakwa kolanda biso. Merci na Yves derrière caméra. Tokomi na suka ezaki sengo tokuta na numéro zali koya. Merci. Na olia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nous avons chez la bino, moi, mon tio, nous avons une agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pèse au foutu bon pour na partir à Porto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareta. Na kufie agence lisusu ndeke sansu mulongo kuna pour cela susu kuna iza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli tika boyeko yiso mona makama bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais ngo ibandi mama leki nanga yebisi ngai mena ndimite na lingi na mona kimona mbeso polikamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sunkayo, à uzuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Mboka numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Direction Elengesa, Mboka numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent Ekom. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà vous en avez, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système mbimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien.